azaki quand même mutamune na mboka so ayibi banzembo ebele asala ba succès lelo apesi ba tebele succès papa na prince o lelo azaki pa vela so héritier watanabe akomi akei bazongi be akozana biso ba jali show makambo mais to ki parate ponga na ramute mamunene ngana zaka eyindi sikoyo na swani na bosani je suis pas hypocrite na limbisa e sikoyo hermanike oyaka olobi ba n'importe quoi zwaka peta yo sata propagande ke bosang sata ba 10 francs to sala honneur ya mutu o ya boti sanga prince to sala honneur ya mutu o asala ke internet ye bangai to sala honneur ya mutu asala rata ke ba ya talbande batindela nga mo $100 salata propagande bongo ke papa e boza partout de mo sata ba 10 francs to tongela babi ata mo eloko mo esa ke bana ne ata ba ye bebi ke papa so ba kunde apo yebisanga tomba babi ba vert tomba boye vraiment mais maniki osaka pona kofinga pona ben insulte ko misa ba identité abatu oyo boye mama na ete oyo boye PD yo obandi 2018 na ben jure ko yo maniki le ozoleka oluba ba bêtise ofinga kabatu luka quand même ko luka solution par rapport ya ke obungisa esika oyo mobali na yo bakunda ye mais solution no luka te yazaka rapona kofinga bato ozo comprendre parce que là ozo finga bato muto yo aza base na yo muto a créé yo ozo bongiselete au moins quelque part ozo ande ko déranger biso tcha biso makelele pour que sinjora bisola babia komba babia eloba ma vraiment sous na munoko na été tu vois et tikala kana munoko manike parce que manike tu fais quoi ozo mona osaka elo côté donc chaka konga telema bana siko ote to lukata to chat akufaki le 7 novembre le 7 octobre 2014 ba ya kité so ke kuna omona mettre à babia ya babia toma babia donc tala Maxi Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et le dimne oh ya diabète on année avant sous réserve yango té bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te loko ezo mo misabiso na couple yango yo tout ok Bio Café et osala chonjo te leng tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango pour la santé na biso ezali nde tezoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne très simbelenga bro kata bébé awa tona métropole tomoni tombase ya Marie de ba décorant de ba bongisa tomoni ya papa Wemba tomoni ya Kinkester to keta pe papa la biso ale moloto asko tona tomba babia musicien nene ya mboka na biso o bat ba koma ko soigner na internet o bat ba koma lobele ba n'importe quoi sur internet o le to soigner s'il vous plaît to bongsela ta tombe hein azaki quand même mutamune na mboka so ayibi banzembo ebele asala ba succès lelo apesi ba tebele succès papa na prince o lelo azaki pa vela so héritier watanabe akomi akei bazongi be akozana biso ba jali show makambo mais to ki parate ponga na ramute mamunene ngana zaka eyindi sikoyo na swani na bosani je suis pas hypocrite na limbisa e sikoyo hermanike oyaka olobi ba n'importe quoi zwaka peta yo sata propagande ke bosang sata ba 10 francs to sala honneur ya mutu o ya boti sanga prince to sala honneur ya mutu o asala ke internet ye bangai to sala honneur ya mutu asala rata ke ya talbande batindela nga mo $100 salata propagande bongo ke papa e boza partout de mo sata ba 10 francs to tongela babi ata mo eloko mo esa ke bana ne ata ba ye bebi ke papa so ba kunde apo yebisanga tomba babi ba vert
tomba boye vraiment mais maniki osaka pona kofinga pona ben insulte ko bimisa ba identité abatu oyo boye mama na ete oyo boye PD yo obandi 2018 na ben jure tozonga no toke tozonga maniki oza mama oza yaya ofinga internet mobimba oza sunelo kasika oyo ko créer te ndongo soki temps ya kolimbisa vienjora bosangana zwa pe temps ya kolimbisa bato basali o mabe même batutu ozo finga na o ya lelo zo finga ba soki ta temps ya kabelo même 10 francs et ozaki nango besoin moi chez moi tu es venu na yeba ki okutute me boyana ken piana ozo ba parfum na simbisa pe mbongo à l'époque pe oyao ya mangai na bimaka bakabelo pe moi $50 et pas ex nanga zo pe temps ya résultat bola mutu na moko po yo kabela nonga elo côté o kabela no batu so finga et l'autre côté mais to sunga repose à grande sœur olo finga que comment monotonie te évoluer 2018 yo bani maman Vincent boye Matika songo boye ken piana soki nani kona boye non manike tu dois changer yakana nu yamba nanu mutu ndengo leka ko fingi soka peta yo luki invité po musala o eza pasi yem so to mona ke to sala baji musala o eza pasi ba continue lo $100 libanda $100 nyo se silika na ba transport po ke yamba batu fo luka invité luka numéro landa na lien na répétition landa na ndaku sala bo eza musala facile eza pasi sikoto lia pe mbongo pe ka muke po batu batinda ke sunga so ba transport ba salaire on pesa na gravité doto viva trop na libanda ba fan tout ça sko manike luka o yamba pe ba musicien oyambi pe Kofi oyambi pe Wata oyambi pe Ferre oyambi pe Fali et ça biso bien oyambi ba Robino ba tebele yo zaka ozwa temps na kofinga donc yo jamais au sale émission yo sala ka émission au fandi ozui caméra ochi insulte na ebiti est-ce que yo bazona na TV pour no finga. Toi tu es là pour corriger les gens yo comment non nzambe yo comment dessiner parce que yo falo za la boza mutu munene oza makolobo yo za boy yo banda ka baleki po baleki ba ka kanda bazong solo ba réponse osumu ki sabi so ndeti ngana baki jaso na salon ma be limbisanga mais obandanga nga siko na sengi na nga pardon na bosa ni nanga siko nga na lingi nanga susu te na lingi pena au travail ka ba moni pe maniki akede na rep mo be ba yambie parce que tango so be bisana batutu o yamba nani e batutu ba comprendre idéologie nanga que pas de distraction to boulonende ba te bele ba obaye o ba no finga sko nani andolando ndeti za komota ba commentaire no batu tout muta so kwa pression so azati batu ba mo finga o parce que batu ba bae kopo et ça 2018 2017 to boaka to sa mamba sika so landinga na équipe nationale ya ka biro porte parole na biso beta masolo mingi ya biso équipe nationale to zana pendant sa publicité ba équipe mususu te ya batu mususu Betel cela Karine Mokonzi a osala nini a utuwe pakanga ba photo les aki pona nini azo préparer nini à part qui journalisme beta masola GL show beta masola Filora beta masola Cynthia Donabi abiri beta plus masola so pour baiser ya biso beta masola ba Junior Diaso pourquoi ça va toujours absent na ba groupe omoni oloyo zakaka masolo ke omoni kutu bakinga te non on est comment passer hein to comment trop libanda do tomba babia ngo yo bomoni eza différent na batom no so manike propaganda finga yo sala pena propaganda na bino mabete parce que yo ofinga ka batu na pesi juste conseil parce que toi tu es pour insulter nani prince babia chemin oyo kenda ozaki mutu mo fallait yo ndo sola na mama na OK mama boye tenga na musicien et bebe c'est makam musique eza patience yo kasi pe héritier ba mec de gens ngola soki ozaki no na ligne bien patience et futaka olungo va na titi le biko la pete ba héritier ba yakamba même héritier te ata ba faire wana ba yakamba mama ba faire te musique eza patience maniki obomela mwana nzela nga pona nga falo se émission mo ya pardon o s'excuser et puis fungoli mo no ba porte donc ozaki tamba babia na moni ba mona ba tom mususu ezana ya ba papa we ba tebele donc message na nga pona babia ezaki oh merci beaucoup kaneto baki to yesu na tomba ya tabule ya papa tabule ba sala munene makasi awa to na tomba tabule ya sala mambo bele bomoni eza pena munene munene makasi et puis basalon tellement bien yon tolo ba ke ba c'est la pe ba bien boye et ça la biso bien makasi quoi toza papa tabule te ta bona ba adresse au bango ba pona bazala donc o ezanzela biso nyonso muto oboya ngo kutazate mutu kuto ko ignorer zate donc toza awa la tomba papa c'est trop classe hein bomoni bino moko donc bon ba pona bon ba adresse au on a choisi c'est Dieu qui décide c'est Dieu qui décide donc bon on va décider bazala awa ba adresse na bango donc bino mo bozo mona eza pena munene hein espace vraiment espace donc espace munene ezawa espace makasi donc c'est ça
nayebi ke tokende na deuxième mosala se mosala bino mo bomoni baartiste na biso apena basala bango clôture toyoka kokunda bango awa baclôturela bango lopangu toza bacommentaire ebele osala te donc tolakisa bino kaka ke moko nayebi ke na ngambu kuna na moni wana na ya Kester Nicolas te tozwa ndambu parce que minute ekomi ebele tellement émission nayebi te Nicolas Nzambe Nicolas boulot. Oh mon Dieu, je suis en plein travail non ça si côté voilà si ça to ça et pas Kester entraîne ngo wapi Nzambe madusola kaka madusola ka awa po shwezate madusola kaka awa madusola toza pas Kester mutu na adresse na ye toza pas Kester oh Nzambe pomoni pe ya Kester ndeza donc baza musika te Kester na Marie Misamu batalani na papa tabule batalani papa wemba kuna soto yebaka meto sala binemita potala ndenge papa wemba za musika te na Kester mais na ba polémique na zaki na ngota place ba yocha ba do moi ko batema babunda ezate vous comprenez donc naza tellement le boulot faut bozelanga pour non comme déconcentrer faut bozelanga penza donc comme déconcentré donc moni Kester faut tout ça dans la polémique te pour Kester hier on a c'est Marie face à face te moni papa taboulé kula te moni papa wemba donc pourquoi trop de polémique tant de place bati ba côté les makutu te pour baswana ba ko kakuti ba ta la pouvoir wana te hôtel ma babunda donc tant là awa tout est sili awa tout ça ce qu'on adresse à papa wemba yeyo na ebité Nicolas ce qui a zoomé photo na ye Nzambe ve beaucoup le papa moni niveau forme Nzambe buta solo cuir chapeau Nzambe langa so ba wei bala mukaka ndamoni adresse na mulungia sa mabele Nzambe na moyoyo ye kuna la sama bele bita fe na manda chata bi jour la mona papa et mala mort ndé bozo fongolé libumu na basinga bachaka on a la campagne qui est ça la polémique pour ani to changer ça fait trop mal et papa bon ça peine temps yako yeba le bien na mabe pardon pour ça fait trop mal le but qu'on a mona diwe frapper ba chroniqueuse frapper ba nani boy so bonga makite ma trop na bato basala mabe est-ce que boye ba ke un jour pe bosuka boye bato bosala mabe wana boye ba pe ke un jour bine pe bolala pongi parce que ça nzela biso leso kuna bongo na bipoli auto kufa kalate ye kuna batie bo pembe ni mona vie beaucoup ça dit clôture sur clôture tala pena ndaka vie beaucoup wana tasko place ba côté batika e ka moi clôture donc tout est vanité. Tout est vanité, vanité de vanité. Poani fona lukaka yebele mokile ye bangana za danger. Après lobi no tika nga ngona kufi. Poani fo mokile betela nga maboko ba produit ke ngande danger lobi kona na kufi na tiki na ngo. To rezonata seconde fona kola la kapo. Ngumele to la pongi to bo senyo so. Ko sonza mba yibi na sa pongi. Obongisi nini? Nzela no za ndenge nini? Kaka Natiki na buzoba. Ça va 2018 na les grands Yuma de la presse. J'avais froide. J'avais froide. Nandimi parce que na kolinga ngate monde entier et betela nga maboko na impolitesse. Monde entier betela nga maboko na finga makasi na za danger. Après nzambe alikolo ayinanga. Akobo ya buzoba bongo. Nathalie na nzamba betela nga maboko na mokina bi mayuma. Bo comprendre que nazaki yanki après bilonde ba graba Yuma. To si David Nicolas aux unions aux benna pe so bipoli bipoli to comme na suka ziko biso to komo kende yo kiapi ko biso to komo kende biso to komo kende awa bipoli yeyo bateli ekuti na nzetele pona pio Nzambe bipoli fait la so bipoli bino mo bomoni batie non lo ya papa wemba oh mon Dieu non lo ya papa wemba na ebite batie se Marie bipoli Kester babia kuna soki papa so tabulei siko bakeno cha frère ale moloto musika kuna nde nini
Elle est comme musique. Aïe qui liboso, Il y a solo, Siko, papa. Ah, tu me fais un sobi poli. Papa, elle est là, tu as liboso, tu as soba kufa. Ya bo gene ko tie kuna na suka. Siko, oza ordre pesa makeba mission nyonso ba star na samboka. Oui, za quartier culture. Ba star nyonso samboka donc il faut ka. Papa leza musika makasi poto kende. Papa leza musika. Mo la sabise ça te. Mais vous avez moins temps, ce qui peut se disponible comme ça, tout comme matin, mais vous attend. Ok, toi qui es kakota là, n'habitez pas de nous là, tout à cap, papa les potes, et bisogno sur toute la paix, tout à l'été, c'est que tout ça l'injustice. Qui to commun, le pango, ils ont fait ça en salité pénal. Serre, à yakota la mon coloana, même à moi si maman Amazon, nani, maman nani. Florence, en tout cas, Koko, il y a vraiment à réflexionner, biso pénal, mir pénal. Il y a grand prêtre pénal et cause à la boyette. Mouto zaman. Jamais beau cause à la boyette. Ok. Pierre Tobaleza qui tombe clôture des amabé. Clôture des amabé. Bon, il y a Babia Kuna Moni de abandonné. Tout ça est pas Jeannette Bombole. Au moins de la commune Jeannette Kalonji Bombole. Oh, amour éternel. Pour mon tombe propre classe cano. Oh mon Dieu. Tala bataba commandé balala. Eh, Tom Neki Togole, qui n'est pas bien. Vous êtes musicien. Cano, Jeannette Bombole. Toke papa allait moloto. N'habité Nicolas. Ah, tous les qui d'abord. Tous les Jeannette Bombole. Bon, moi, déjà Tom Nae. Trop classe. Et puis Cano. Ah, ouais. Tous les poussa la poussa. Tous les papa allait moloto. Oh, mon Dieu. Papa allait moloto yeyo, papa allait moloto bomoni. Fils de la promesse Nzambe. Fils de la promesse, l'artiste ne meurt jamais. Les fils de la promesse ne meurent jamais. Donc papa allait yeyo, papa allait m'tasepe sur la adoration à Makasi. Oh, adoration à Miyamakasi on a boyoka. Oui, parce que inspiration à prière, c'est papa allait moloto yeyo, alala na amener ses reposants en paix. Donc pas trop de commentaires à faire. Là, on a déjà stress. Là, on a maman boité. Là, on a déjà mawa. Donc, on a raté. Tu on a tout à papa la dit lui, hein. Zambio. Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.